papa na mama kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka Mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi Mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. LG Smith Izo Boko yo Congo Ekolo tobetela katolo yo Poyo kakria bana Congo Bunga kobongsa vina biso yango yo Bazoi bambonga mboka ta sonite Mbonga peple na mabenga na bango Tant de boulonnage ezo corrige bien te Botika na loba pote mokonzi abungisa Eza lisusu likambo relation te Otanga te peuple faut à travailler Tokomi kokufa du jour au jour pona nini Kaka na propre richesse na biso moko Eta de twanga pe na monango avana kufa Na yaki kotika moto te awa na Congo Pourquoi ya biso ezo sila te kaka passe na pasi Souffrance na Congo ezo baka makaka Ba journaliste bazolo babozo yoka Yango LG Smith pe ayembi na nzembo Tout ça vous nous laissez crier dans les déserts Malunga ezate Tout ça vous nous laissez crier dans les déserts Maya bopeto ezate Tout ça vous nous laissez crier dans les déserts Ba érosion epaillé Tout ça vous nous laissez crier dans les déserts Ba escroc batondi. Voilà, donc mesdames, nous sommes déjà nous sommes venus accueillir l'émission de Fally Ipupa. Donc après Bercy, Baye vraiment vous allez première répétition. Alors on a voulu faire venir vraiment la sauce. Pour ton mec un peu comme Talissolona Baye, aussi vraiment qu'on flotter. Comme je le dis, félicitations à Fally Ipupa qui a vraiment défendu le drapeau de la RDC Namboga Libanda et il n'était pas seul. Azaki n'a pas musicien, n'a pas tournaillé, bien que Mama Kambebele Bele Toyoki ma tout ça là est fort, tout ça là toujours est fort. Donc, tout ça avec Babi Tango Fort. Babi, tu comprends ça comme tout ça, bien. Voilà. Donc, voilà, merci. Comme je vous dis. Chef Zakalo. Chef Zakalo. Donc, comme je vous ai dit, Babi Tango Fort. Après avoir confronté le drapeau à Congo, na Libanda, depuis le mois de février, de Bokindaki, tout ça, c'est qu'on a mois de septembre. Bonne les kindenge ni tango fort. Kitoko ndeti na film kitoko trop donc merci na Europe mobimba parce que soto bito tchaka à Paris à Pamba. Voilà. Donc parce que concert à Bercy ezalika à Paris temteyaki bat bautaki ba Suisse kota ba maître Chamon na Suisse ba maître Zefi Moya ya mère Anto Atouf Jem mon mari toina bango donc ça dit kombo la kuna ba chabron donc voilà. Si faudra que loba kobeta sur la musique babi eloko bana ko kanisa kende ko pesa ngo na ba fanatique na yo bazela il y a longtemps na Bercy. Est-ce que toi qui t'en penses à pesa bango yango to tu n'étais pas à la hauteur? Ouais, donc ça dit musala to kendo sala et zalaki tout ce pays ça public oh bah il biso 3 après 10 ans. Voilà. Après 10 ans musique est bête à sauter dans na ba poto bani donc fallait égla fungo la porte wana pour ezala bon musala na kende kuna na pesa bato na pesa yon pena mais jusqu'à maintenant bato tout batala vidéo ba munenga ko kota na ngai ezali na moi retard. Président Abeli applaudissez pour Babi Tango Fort donc nazoki moi retard à kota là ta tenue na nga wana. Ah OK. Oya école. Donc ça dit école bambeli wana bani donc fa ko ça spectacle ya biloko wana nyonso. C'est notre stratégie ya patron na biso Elmara. Donc mon école là parmi ba jeune o abimi senga ipena. Voilà. Donc final ta tenue wana to le temps là ta tenue lo wango ngeza yiki te mundela tcheki biso
ngonga mobo donc na ko ya moi retard mais na récupérer ki après ko bimana ngai fête ya mboma ba tout so bimana fête ya mboma voilà ce qu'on dit ça là qui que non babi après après qu'à Bercy wana pendant qu'il va quelque temps babi okoma ki ko kota ko bima libanda ya ba France ko kota ba Suisse par-ci par-là et ça là qui car na compte il y a Afrique quand il y a bino ya groupe ça là qui la production personnelle donc après ko beta concert na biso Bercy tozali bon na Ibis Hotel voilà na toina Ibis Hotel wana na Potokombo tosali na réunion mo wana parce que mibeko yaki na mboka à partir ya poto na hotel nyonso tout faut bakanga voilà donc ba conseil ko beta soute ba salle nyonso tout ma to ekanga to yaki obligé sikoyo to solo na patron voilà to tuna biso eza nde nini to kabola bino des araka bato bazo ba sika ba ni biso to senga ki boss na biso fali pour pas tellement ala muté malamu voilà to profiter na ba confinement oyo to kende to tala ba famille to vendre la famille na mbimbe dans la Grenoble voilà donc ma Belgique peut bazali na bango ba Lyon ba Kale Madova voilà to ça dit faina lukana kende na vendre na famille tant to sengi bon aboyi pété azo pesi sur passeport la pesi no confiance moi boy pesi sur confiance ba ni pesi sur passeport voilà ndinga na préféré na kende na Grenoble donc na vendre na famille ba chef coutumier de ba Mombata ba Letecha Magema ba Fallon Dior fille à Cabriolet donc ça dit la patronne te belé criminator et tant que congolais tous ça ne loko moko boy vraiment et bomi mokili mobimba ezali coronavirus bino botika ngote tant bokenda ezala raté mais après quand on concerne bino betami tomoni kaka bandeko na biso ba ivara par-ci par-là koloba ke non fali pour pas mutameme lo corona mingi parce que akota ki na masque fali pour pas bato bayaki belé yene mutakaboli yango trop bo jiraki yango ndengeni koloba ke non bon après ça va ko ça elo mo boya bien et puis ndeti bandeko na bino wa baluke libino bo jiraki yango moralement ndenge nini bon ndeti ba makambo wana tango yaki voilà ba malade wana déjà na ba Chine salaki déjà na Congo komaki na poto pe na Paris et comment ils n'ont bien dit voilà donc ça dit biso to sala voyage mon boye to sala voyage mon ko ya ba to uta Côte d'Ivoire boye voilà tant to komi na mboko nini to komi na mboka mo biso ya ba Afrique kaka ils ont obligé photo quitter na photo là ta ba masque donc voilà ba vidéo ezali na mona mbazi ata ngo pamba donc makamwana ezali na omezali tende pene ezalaki voilà fali pour ça maladie est-ce qu'il y a ça la maladie mais les lois que le bapo na effectif tebe que no faki boso ngoko complet les to moni bande ko na bino mususu baza susute et ça que ndeka toyo kaka ba réseaux sociaux zoloba et ça nini pourquoi effectif mususu yete 5 personnes disparition na la bête africaine voilà ya ça le kumu ba Koffi Olomide lelo a ça le kumu wa papa chéri a ça le kumu wa Wiranson a ça le kumu ya batunyo surtout oyo yebi donc voilà le kumu ba Robinho ba bina filé voilà la bête en aille mais tout ça voilà ça test un orchestre ya Fally Ipupa donc mutazwanga na orchestre oyo Fally Ipupa donc ça dit na tala ande so pesa kimi voilà wanga pe ngape na bando lela na olele na porte pesa kimi voilà on pesa kimi te ana biso na kin donc il axique donc pamba ya pamba tokolanda nayo vidéo mo bozo circuler na internet batinyo so bazo mona ngo vidéo yango et accusé babi ke non babi asana bakisi na ye babi mutu amvutaka kabuya babilo mandenga donc yonde mutu seke no kabuya ki parce que ça na bakisi parce que sina pona yebi nzambe kisi na yango wana ba comprendre l'état kisi na za na yebi nzambe ça dit nga na yebi nzambe très bien non mais yo mutu yebi nzambe comment mutu babi ke non mutu akima pona yo c'est pas mata na biso te poza a recruter ba mususu ba osa fait makambo mais babi comment ero kiti na aéroport Angili tango moni ngoma wana batu ba ebele ko yamba bino elobela ki yoni na yebisa d'abord un homme sentir na ngai na yebisa bon merci à toi parce que ma réunion sonde pour les alobara faut sala makambo ezala organiser bien voilà donc naza parmi animateurs au lelo na mboka akumbaje OK tu vois na mboka na biso lelo muto sa lokumu pena na ba animateur eza yo nga naza parmi naza na kati wana osomona donc lelo yo
ezalaki ba Bill Clinton babeta ba Bercy Tutu Kaluja babeta Bercy nani so babeta Bercy ba animateur Bob Jamusket babeta Bercy voilà vous comprenez lelo sikoyo place Bob Jamusket azali azan lokumu parce que ngam na otombola sikoyo bendela lokumu ya Congo voilà vous comprenez ça dit ngam na otombola lokumu ngam na otombola lokumu ya Congo donc c'est ça merci OK voilà est-ce que yango sikoyo matisa ma pekate babi matisa ma pekate na sengi merci na ba fanatique nyonso bato musuba yaki wana bana banjili basala ba banderole na bango bakomelanga na WhatsApp na mona bango te na bi bango te bana malueka na bi bango te na mona ba bonjour na WhatsApp basali pe banderole na bango na sengi bango merci à trop donc Jérémy Chaba donc bato nyonso surtout na banda les enfoirés couleur des enfoirés ba Gestapo Jean-Paul Cantona ba Audace Kilonga donc bato nyonso surtout basala ki massa na français Kokoroda basali pe donc basé belé na cité verte PDG Richard Macheko sala ki bofi bosanga sali ba Iget Semanga ba Janine Yongo carte fa sexy na ipen wana susu donc certains maneka massa na mon premier voilà donc ba Yannick Luboya donc basé belé ba Freddy Shimouna ce qu'on ndenge salama ki ndenge wana dans tout ça ozo remercier ba bureau na yo c'est bon merci merci parce que bazaki na contact na bato c'est bon bien ce que babi lelo au PC logo moi oui mukilendimi est-ce que le tout s'attend sur les logos peut être la plus que au PC lelo est possible ça dit au monde ndeza boye bien succès aux sous-traitants en travail na banda depuis na Prunzenza gadi muinda kana prunumzegele ya fali bulo fali diga boyo ba bengwe yeso nozo boya goyamba mon téléphone sonne mon téléphone sonne jamais mon téléphone ne sonne jamais tulongwa na to sauter tala umone baka uzaya eba kuzaisa mambo etango fara koti ta koti avandi ale fali diga ba ye mabe wena ntuka ale manuma tondwa ye mabe wena ntuka Jean Baptiste ngindwa ye mabe wena ntuka emame ale diga bria weli sagate nzambe chazele mbemba papisha ko diga ba weli sagate ya nikelu boya ozo comprendre voilà to longo wana simba ko to esuma kam na ina longo diga bria mwana nzambe abengi yo babi papisha ko jojongo nda imene afula tukidi peni kumisa batue ale mama wizi selema ukumisa manoma tondo maître kazi sone minance gay mamadou na koti après siko na ko pesa bango fete ya mboma voilà on comprend yango siko na minute o ezali lokola est-ce que bango te babito bango ezali lokola o moni fete ya mboma voilà na bisa ki batu ba ko sibir les gens vont fuir si on na mukuseka parce que comme na suka na mukuseka fete ya mboma ngo lobani na kata fete ya mboma fete ya mboma eza papi mboma ti bazo comprendre te batu ba comprendre te parce que batu nyoso bazo tunanga to sege mission mona boss batu balobi ke batunanga so fete ya mboma ezani na boss fete ya mboma eza lokola ya mboma azane innocent voilà de tolobaka ya nzau de tolobaka ya Pierre voilà donc ya mbala donc ya mboma aza lokola Dona Konde neti yo so bato baye na fete na yo balie bien bameli bien ton bazozonga voilà fete ya Konde fete toliana komela donc ya mboma azane mutu nyonso aza mutu nyonso tu soka osali fete no longoli ka komba ya mboma okotika komona otindi ya mboma kuna pembeni okoti ya yo même ba otindanga ba video ti dona ba biloko bo faut tchanga ngo bato batala bazotindanga ba video na ba Monaco na ba Grèce na ba est-ce que tango mindele ba obina kota ba Christian Luko ki poto na poto donc ba Jimmy Bilele ni mangondo voilà on se comprend voilà donc partout ba video zo ya to ça tama moso ya fete ya mboma ai fete ya mboma ale fete Kuliana komela ane fete ya mboma edibadi atana na boduge ane fete ya mboma ane fete kuliana komela ale fete ya mboma Fali diga fale la fête Diable canton allait la fête voilà des cantons à la fête. Merci à Dada Maingiti mon vieux. Dada Maingiti bientôt générique il y avait Feli Tyson Baroyo Asikoyo Libatambo Dede. Omoni oyo fête ya mboma eza Baroyo kani Libatambo Dede. Tokoyoka ngo alors non non te héros yo
Faites à Yambo Manano. Voilà, donc je remercie Dada Maïngi du Tour d'Europe. Merci infiniment, mon vieux. Merci à. Dada Maïngi du Tour d'Europe. Ouais, Kalaming Tour d'Europe, on appelle ça Mbotato. Voilà. Paul Fantour et Moutoumon, très quito qu'on a bounès. Merci infiniment. On a pensé certaines années, Yannick Louboya, Bob Diamousket, Abel Moulumba. Vraiment, merci beaucoup à vous. Albabi Tangofor. Nanti Kayo Kota Boulot, on a invité quelques dédicaces pour aussi s'attraiter à Bichou. Avant d'appeler ça, on va dédicace. Na kosenga merci na ba fanatique nyonso o ba yambaki voilà allo téléphone ba continuer ko consommer yango na ba fête na bango ba bina yango donc ba banda kotinda ba vidéo na plus 243 81 14 66 789 voilà soko bandela numéro nanga voilà plus 243 81 14 66 789 ça dit ba benga batinda ba vidéo ne ba otinda les osala nga suka na plaisir ya blague té biso beto posta na Instagram na biso blo mo bongo ba fanatique tout pena to kuta na biso nyonso tous les 13 to yebo to beta concert les 13 na to beta concert na Shark Club bat ba na Shark Club ba omona pena que non fali poupa au grand complet aza pepele donc blague té biso ba soda na to zali donc bitumbeza makasi bloquer loketo identité azawana donc azo lia banyama voilà ngana za koto so sakani coup de tête kao kimi yango bazo akikasi yango bazo akise quand même donc comment kimi ça va tout te ba cri na succès la bongo na vitesse makambo na vitesse makambo qui cité hein te na vitesse makambo donc vitesse makambo on l'axi que tant ozo sala makambo otali na gauche otali côté boye et muto azo kende boye ah bon na se préparer tout le monde peut le moins préparer pour 8 tout le monde peut vidéo moi boana présent na ba que non babi tango fort zo ya fort ouais na ndenge ni fort ma ramnyo sort na yena ba cri les sous parce que tu es na générique avec taille tout ça générique avec taille ah na ndiaye tout ça peut pas na biso awa donc na studio na biso papa sala donc ndeto yebo ndeto aboye déjà to yendo ça ba boulot wana ya Félix Tyson tout ça ngo ah papa PC chance ya générique na ye donc c'est surtout le bango de mokile ka Félix Tyson donc ndoko la confiance toujours pour apprécier ya ye donc voilà babi contacter to ba contacter pe biso voilà nyo César générique to ye pona yango et puis makambo to lo balanga wana fort pour za lobby to suki son petit na suka donc fort wana pe da ma kambo pe na donc ba bana ba buya mayola ba koti makambo ba ya na luboloko ba rojendonga ba Olga wetu donc ba Ridi Botekol moi on avait un biso Botekol et baba Eric Wawa vous comprendre donc ça dit ba HB baku na kata Suisse wana ba maître c'est so babi ça eloko mo boye babi na okende boyete yo lingi nini eloko mo boye na ngabi ba biskaka ba bisna kana ba biskaka fort ndeto mona c'est mo ba bon mo bando benga so smart ba smart bor mo ba isi belele ga bo so trace yango wana c'est ngas ko na ziko mo na ina pesa mikolo ba biso wana et mo boye ça na musique congolaise bosana ki yango pa ba animateur à l'époque to ba Bill Clinton ça que no ba ki ba bêtise ntango bazoya ba yambi bango penza comme il faut le sala qui vraiment bon moment to ndo mona ngo sauter mais après mikolo be to moni sous animateur afali aki poto après poto aye plein kaki et ça nini ko sala ça nini c'est loko nini sali ezong si c'est loko wana eza omoni lelo yo na Afrique mbimba bazo comprendre que fali mutazo tombola lokomo voilà to utai ko bunda bitumba ya blague te après 10 ans musique betara te donc ya blague te voilà et bon qu'est-ce que na une semaine na ba voyage biso to sali une semaine to sali ba set plein et puis to zongi ba rotika ngo bongo te ba yaki po apesa ba sepela elongo na fali po voilà c'est que ba linga donc le la presse pe amoni non na aéroport ba otonda te to yena ba na Shark Club après to yena ba rotana après biso to kei siko parce que tu tika bagage to pesi ba famille mote maneka après 7 mois na mona oli sauter to yambani Abel Mulumba to yambani parce qu'on punga na banque de sang wana ba papicho milka na yambi ba tukuna ba cobra shango ba yeme shango ozokamba na yambi ba to après to sisi to kei plus ba 40 cartons so combien to sisi poto to tika on subiso kei na biso les donc nzele ça non na comme na suka nzele ça non mulai apparemment eza kitoko dans la minute on na so donnant na so donnant na so singa merci na fali pour parce que kozala artiste a fali pour pas donnant na ba mboka lora ba Europe wana nazo kosote ba otala biso batali boso ba otala eza bango donc au monde avena ke ba tcheyo oyo ko beta concert mo sa fali pour pas voilà
ndeti ngai Jadé la Perle abétisanga concert Jadé la Perle na pesi merci à trop na pesi merci à tout na Chigito Bango na Bové et pas Jackie la Camerounaise babétisanga donc babi tango fort de Fally Poupa oye boy donc bandet bazika siko babi elo musobe bato babi ba fa kotikala na yo yesu kwani fa kotikala na yo kotika ndeni kotika no na poto fa ki mana yo manquement de respect ndenge ni nga kotika na poto manquement de respect alors on manquer nga eko ki mano tika na poto sai maman na poto poto manquement de respect yo bika o ba respect belé na pesa yo dona mais so muta yebisinga bongo alors on manquer nga respect. Ah bon? Ah ben ouais. Est-ce qu'on est motivé au son? Mais dans la carrière. Dans la carrière, naïbi mutu na obeta naï. Bato ba comprendre ndete ba comprendre. Vous comprenez? Tu vas na dona, tu vas na parce que tu es mon ami à part ma ramien surtout. OK. Ah pas bato ba pesa nga ba conseil dona. Donc tu vas na est-ce que ça sonne des aïs siko, des aïs tout wana. Voilà. Et bon te ko pesa nzambe merci à battre la Fally Poupa. Nga ma bondeli na nga za raso na tie li fanto na nga, ma fanto na nga na ma bondeli na tie Fally Poupa. Nabi Nzambe en tout cas Pambola Fally Poupa garder à moli moneza na kimia donc Pambola ye aza toujours makasi ba contraire à liboso na ye pour biso peut vivre. Merci babi tango fona siki okota OK que nous sala musala étant on a sur la pena quelques ba confrères na musoso. En tout cas encore une fois les 13 batbaya viennent en Chine Mbenza a Ozanakin Chine Mbenza Rey na gata Londres wana Chine Mbenza Rey voilà a Ozana concert wana donc ça dit na sepeli à trop vient Sizi Kobi merci à trop l'encadrement Kobo Steka merci à trop Debra chef coutumier de Grenoble Mumbata vient merci à trop Dadi Yoshi Gracien Omana Manassé Mukoko fondé toujours donc tout maître Zéfi Moya a peine aussi merci na tête Tendai Maboko Bank parce que na ma Rachel Fouta merci à trop parce que bandima ki ke babilo koneya ba contribuer peut ba contribuer. Merci beaucoup tango fort. Merci. Ouais. Bon retour au pays. Merci beaucoup papa. Bonne santé. Ouais, au calme. Après plus de 6 mois na mboka papa ya Mosala. Si. Oh eleki ndenge nini? En tout cas l'équipe bien Dieu Nzamba Sumbi en fait. Dieu bon, l'équipe vraiment bien tokenda ki malgré tout ça ba mi pepa ba coronavirus 19 et tout. Voilà. Mais Nzamba Sumbi biso vraiment l'équipe bien tozongi pena kitoko. Côté na ba famille donc Nzamba malade. Alors moi est-ce que eloko oyo se préparer pour que ne copie ça va fanatique na bino na libanda na kati ya Bercy. Et ça yango nde bo pesa ki to contre te pesa maki mambo pesa ki pena le meilleur de foot. To pesa ki mais eloko sala ki que moi là qui par rapport à R voilà comprendre. Ndenge to préparer ki pena il fallait tout ça qui on vraiment pas tellement mais to pesa ka l'essentiel pour to se pesa ba fanatique na biso to pesa bango o bazaki na ngo profa mais sauf que chrono ndem te zaki moi déjà yango te zaki na moi perturbé biso moi moké mais voilà et les cas qui bien sala qui bien donc Nzamba Sungi l'équipe bien parce que l'autre on parle ba déjà que non makambo ya drum na et pas Fally pour ba mona non aduma parce que lelo disparition disparition soit kokima ya bande ko na bino 5 wana na éviter et ça ndenge ni obi ndo bengi ngaboye walo bas voilà excusez ouais kitoko papa nasi melora tout ba bas comment licho na blo ne katana polo donc aussi mangata boya voilà ko ndeto e pena to kutani bomoni oyo kutanga plein boulot so to beti pena ba soki pena so to beti pena masona nga voilà et ça bien so beti masona nga pena ça bien est-ce que par rapport à l'expérience aux anango lelo no maduma est-ce que au milo belake non à maduma déjà ça va bien foyer kola lisi tena foyer kola nan mon petit da Bercy na beti Bercy pour te na beta ba Bercy voilà beti ba Zénith beti ba Stade de France voilà donc ça na grâce à Elmar patron na le king que je salue yango moni lelo ba salwana nyosto ngo bambola ngo zo comprendre ngo papola ngo pena donc ba papi boka ba marambo fait gogo la merveille ba depuis bisikita mon ami Gaëtan Bisikita baby marambo et tout donc mon est ça un grand plaisir il y a te que na komi voilà et que na pousse na ka malé sinon koma kaka voilà mais ce que les londes que na so bi que na otanga ta moi 2-3 batu obi que na bango pena ata ba koma te mais ba sa pena moi likolo ya mama domo na Congo ezaba likolo na ngai likolo na ngai za ndenga na chobeta Bercy OK likolo na ngai ata yo mo
Non, bon. T'es nazana bambiaka. Bambiaka, voilà. Bambiaka, va venir te reconnaître. Alors, quoi, kakol. Voilà. Va venir va séguin. Comprends? Mais là, t'es que le quoi, donc. Au moins, il va avoir mon cabet tarambonda, babina. Il faut faire très attention. Voilà. Même dans sa fierté, va dormir tout na Congo lelo. Voilà. Ils ont dormir au Mokoka lelo à Kendara, poto, États-Unis, le Wangai. Si on a vu ce que lelo et bisanga va dormir au Kenda poto, autant à tenir. Donc, on a Kenda chaque année dans la poto. Kenda ozonga kana yo. On a dit Canada, tant qu'on est avant que Bercy. On a dit sur Bercy na y. La prochaine personne on va à Bercy. Bato bando banga babi ah on ballon de sakoki mana ya otika la na poto bato bando lo bango trop. Dis merci pour zongi. Té. On a Kenda musala. Na sisi boulot na zongi. Merci beaucoup non. Merci beaucoup. Comme boulot ça anti ko sala boulot. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, merci. Nous continuons toujours avec le musicien. Voilà. Nous sommes toujours avec le musicien. Comprenez que non, c'est la première répétition depuis Bazongi. On n'a pas le choix. Merci à Dada Maingi du Tour d'Europe. Merci à Valo Pindi également. Merci à Paul Ventouré. Paul Ventouré. Trop qui tourne en Bundes. Donc, Yarabo. Ça va bien. Tout ce qu'on a chef d'orchestre. Donc, Coco Danante, s'il te plaît. Coco Danante, pardon, Coco Danante. Mon bébé. Mon bébé. Obama, bonjour. Bonjour. Ah, ok. Ah, c'est bon. Nala, s'il te plaît. Bonne santé. Ouais, ça va, qui mes amis. Alors, bien après plus de 6 mois, na Libanda, les lobes bozongi borigani mboka, bozongi na mboka, accueil na aéroport, ça va. Boye pe répétition, on fanatique, bazo c'est la bino. Et tant que moko ya bambiaka, moko pe ya ba chef na kati ya groupe, impression les années chef. Ah oui, ça va, ça plaisir trop mais Libanda kozonga mboka. Donc plaisir à makasi ya wana kokuta na bato tozalaki na bato tozala na bango ensemble de temps en temps, ça allait bien quoi. Mais est-ce que eloko oyo bolzaki na posa okene kopesa ba fanatique na bino na Libanda ya mboka, est-ce que bopesa ki yango to ma contre te pesa manki? Non, vraiment ça pour Nangai déjà c'est bon pour na curriculum vitae Nangai. Voilà. Je sais déjà que dans franchir étape moko c'est très important. Ça va te belé, ba beta, ba sala ba carrière plus que ngai tant mususu. Voilà. Ba sala ba succès plus que ngai. Mais ba koma ki sikawanate ti na fin ya carrière na bango. Nga na komi c'est juste honneur pour ngai na pesi coup de chapeau na boss na ngai fali pour aigle. Mais le répète au monde appelle déjà quand on a continué quand on a quitté Malamu on a fallu merci on a tout le monde a single na bien sur le marché et ça que se comporter les autres tambola nengeni. Ouais ça va on a goûté zali kamunga na ko na ko lobelate zali kambu batu déjà ba comprendre ngo tuninga e bango déjà ba pesi réponse. Voilà. Mais ça favorable pour ngai parce que ça va quoi, ça va, c'est très bien et surtout mingi na kolobaki ngai tina za awa ça va na kendaki voyage na Umeli mais c'est très très important pour ngai. Je me sens artiste et musicien. Voilà. Parce que une fois chez moi nazala jamais enregistré na ba compagnie industrie musicale à droit d'auteur voilà. Mais maintenant où je te parle ngai naza déjà na compte na France. Donc après attends le bio za te bana no ba bénéficier nango déclaré ya ba œuvre na ngai ndeza kutu boy déjà na c'est la trimestre donc après 3 mois déjà na yebi déjà que moi loko pene koti fait na email nanga. Alors pour la carrière ya musicien babilo comment ndenge wana ila kisaka nini? Non et la kisaka vraiment que na frôler oyo bongi nazala voilà. Parce que na koloba ngai netka na za critique te nazo sala na sala ngote na déclara œuvre mon côté awa parce que ba o déjà kutu baza kuna bazolela voilà. Donc na préféré que na kende au place bazo résoudre situation na ngai na yembaka na artiste oyo azo ba disque d'or azo aza bien réputé azo ba Grammy Awards vraiment et puis nazo le capé na ba TV ya ba chaîne étrangère voilà. Donc en tout cas mutunyo so ayebiki
so ozoleka na chaîne moko boye oyo eza neti na France ayebi déjà valeur nini nakozala nango donc bavaleur wana ngai déjà nakoma frôler yango donc ça va quoi. Alors bato bolanda biso soki peut-être na poser question oyo te bamona ngai ngra en tant que chef na kati ya groupe effectivement oyo lelo oyebani 5 personnes baillées. Ouais, ils ont dit à quoi? Les tout-puissants chefs, les souverains. Voilà, les tout-puissants, voilà, Atélé Kounyang. Donc, effectif, au moins 5 personnes, 2 animateurs, chanteur moko, guitariste, disparition, on a les Andengeni. Yo, 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 Imahole. Mawanzolele inimasia ya nzata yo Pierre Tombalte botia foto evantuma enzambe bandela mokili oyo na droite à Jésus na kufela Eva nazo donc so pekisinga te donc moi c'est faut bien nazo réponse na ngate donc réponse déjà voilà ozoma ba mituka ezoya awa donc bazoya penande ko ya artiste bazoya donc artiste bazoya artiste na ba beta musique bazoya c'est vraiment ba artiste oyo bavandaka na pembeni ya côté ya Fali pour pas aigle bazoya omona bango nyonso bakoka bango tout bazoya dans la bande qui n'a pas tout pena wata biso comprendre ma réponse wana motema na ngai ezalaki pays ya des habitants natikalinga moko lokola alinzaka na mosapi atele papi chaque komisinga incomplète devise na biso ezalaki amour amour tous les jours avec Patrick Bachelon mpaka on s'appelait affection ya Anto Miguel ultra sexy Jean-David Kiambote bive onga le pro yoka artiste donc ba œuvre oyo voilà ba œuvre oyo na déclaré ngo donc ils ont déjà déclaré non c'est vraiment merci beaucoup vraiment pour la disponibilité ouais, et puis bon travail en même temps bon retour on a soutenir na pesa na mbote pour na ba voilà ascenseur voilà Nkunku Mantiama et Adrienne Maziku na bosanité bongo oncle Belito na Saint-Denis na bosanité Jaris Baudry Yang Rich Sandra Maou à petite sœur ya moto na Londres voilà. Solange Bakana la bosse Brenda Tangi ma fille baza tellement belé non baza tellement belé bon voilà quoi merci beaucoup bon travail voilà merci pour ce Lolatana Bonaye c'est bon ok c'est bon nous allons parler avec Soumena Zakuna Tolanae Dada Maingidi Vienangai et puis Avalo Pindi Vienangai sans oublier Motomora trop bien depuis Bundes Paul Ventouré infiniment merci Nayo Paul Ventouré infiniment merci pour ça entendre Mkebo Rostar alors bien muta beta na chawata awat na chawata ka awat boni ouais kitoko papa kitoko balobi lelo tobeta suli solo te ke non otikala kinene komi ke non bo voyage le ka kinene ni après avoir mikolo ya susu atambote kaka atambote kaka ah dona konde Frank Kapaya voilà bonne santé dubi nanga calme dubi nanga ninga poto boni voyage le kinene ni voyage le kitoko le biso na sibika tala mouvement biso ce mouvement complet monde to kala ko monde ba kaza chef à télé Frank Kapaya ba Jonathan biso tout à la donc est-ce que bilengi bo pesi bana poto kuna ya chose est-ce que ba sepeli nango bien pena bo pesi pena makamute fala ki bo pesi heureusement to kende une équipe mobimba poto beta pena Bercy to betango pesimbi devedi confinement et ça li celle bambri o kasi na minute oyo to bombeli bango double Bercy to kimika mbang po universal tara peut être aigle voilà aigle fali pour pas obiki batumsu bandalo batumsu bandalo ba rena susu na monda est-ce que okima te est-ce que otika la te dona konde moni tanga bisa ngala kolo mouvement tuna ngana vrai kolo mouvement OK yego na ba gomi cop na bana ba cop na eti ya cop na biso ya za aigle ya za universal partout donc biso ne ba kolo mouvement to gérer cop le chuchu na monda stade de France yende kolo mouvement ngam na yamba bango tunde baza c'est quoi okima pour la nuit ngamo kolo cop voilà je dis pato langa alinga kanga ngafe alinga pato langa okima pour la nuit donc rendez-vous tous le 13 on veut dire on betara c'était donc de partir à on les 13 dans les 13 je n'ai beau la trésor Koukas je peux batik na Lyon
Alain Poupa Faïda Kiangata. Nadine Bouté, Djongadi Yoyo, Diendongadi Miyo Tembo, Sizo na Canada. Donc, les 13 délégations canadiennes à Paris, partout. Merci beaucoup, Nasepeli. Voilà, voilà, en tout cas, excusez-moi, ils ont dit département donc il y a. Les autres bêtes sous ma solo sous que non, au tika la guinée comment il ma solo qui voyager les guinéens. Bercy wana pena poto wana ile guinéen ni France. Na bisayo Bercy wana yaki na makambo. To pesi makambo, to kenda to beti Bercy. To zaina ba tourner belé mais maladie voilà mokili mobimba quoi qui confiné pe na Paris to vandi mais biso to zongia après les 13 rendez-vous là les 13 après les 13 ba concert les 13 aller obi ba mandalo ba bim na franka zonga te ngana yoka ba te belé ba bien un téléphone no franka zonga te mais ngayo nazat na la kin to ba kin boy voilà to ba na ki sasa nzete yango pe na nzete yango porte mo be yana na couleur te ki sasa to boy to on est là. Franck, est-ce que vraiment besoin qui peut tant il y a que pesa pena la bonne musique ou non tu es fali pour pas na pouler na bazala na besoin pena peut tant il y a que beta musique ou non oui na Bercy to pesa qui pena na Bercy to pesa qui pena dans 100% boule pesa maki pesa qui pena makamo ce qu'on est sali bon na habité ni sali que non bande comme subaya te Franck na habité est-ce que vous avez habilité à répondre na ngai na ye voilà ninga na habité mais ngana na ngai nazana ngana na kin yoye c'est pour prendre aussi que ça la musala quelques salutations rapidement ouais ba tutu ba mbenga na poto ba tutu bazali na ngai ba mbote élégante betito Alchimega Star Drixstyle Mackenzie Renate Kapaya Sa Majesté voilà Ibish Kapaya Patimo Benga Ozieble Die Kapaya Anel Kaplis 10 donc ba tutu ba mbote na bino bolinga Franck Kapaya ba warrior tout biso to na kin donc salut Pépé. En tout cas, merci beaucoup mon frère. Encore une fois de plus, bon retour au pays. Ouais, merci. Salut Pépé, Namanjar, ouais. Et voilà, Jonathan. Konde, artiste. Bien que pendant le confinement, pendant que le mouvement a été na Liban, na benga yo moi trop, fallait que travailler, aussi peut-être travailler, c'était pas de ma faute, c'est que ça en plein de temps yo. Voilà. Mais peut-être yo za mbinza, na yolo. Moi distance ou en avoir. Mais ça qui programme photo ça la émission moko na yo na siège jamais. Mais Jonathan, comment au gérer on nengeni tant dirait moulayi oyo ba collègue non so ba kenai ko défendre drapeau mboka libanda mutu na bazi ba no batango fort ba tuna belé mais au tika kino na kino au gérer on nengeni na ba confinement au gérer qui on nengeni ta artiste. To amona nga miso ba kansa pe ngapi na tibia. Nga boule kutu yem to singa keno kinaki te. Ba to boule na tibia. Ça veut dire que j'ai bien géré mon temps, j'ai bien géré ce temps de confinement. J'espère que vous tournez à la TV. Vous êtes toujours présent pour notre bakena notre orchestre se porte très bien en Europe et biso peut tirer la quête toujours ba guérir. On Bundaka toujours présent pour dire que notre esprit était positif. Voilà. Le Bundaki pena des collègues baillés, des Jonathan en tout cas la musique mais totalio en tout cas défendre Moussa général quoi. Voilà Jonathan ce que tu as moi loko mo boy ah il accepte pena que nous allons za qui nous pena na société David Lutete nga papier yo style tala ngo toni si ba tire to corriger honorable Paul Binou 0 fiston ou comme Edgar Nascimento na 0 c'est bon ça dit le blé 26 qui Mandou di Fernando Fina Odilo Mapuya tonton Undu Tanya Pengele Foji Popa là bato ba ki maman ma world quoi parce que Jonathan peut signer un titre vocal Jonathan Lelo peut-être tozara biso mi balé bato bolanda biso est-ce que le sala vraiment pas cité que non mon abina ba genre ba avion ba kinara Jonathan kinara te sala vraiment kentoté quelque part ça là bien parce que Jonathan kinara te mais avis alors bon de parking est tombé voilà Jonathan va parker voilà c'est un mot voilà peut-être caméra ko ba ko ba na tel de tourner ngapena participer pe na parking voilà ça veut dire que Jonathan est positif donc le besoin manqué était dans le meilleur que nous cherchons dans la vie c'est être stable. Voilà. La stabilité vaut plus que tout. Pour ceux qui sont stabilité au coquille manapoto. Mais ceux qui sont stables, on comprend que ma vie c'est en Afrique. Ma vie c'est au Congo. Parce que tout le monde peut confronter à Bino Bandeko, on se peut pas qui mais au moins 5 personnes qui
peut-être bando sur l'Afrique bien raison ba foot na bango tellement na kenda poto donc naza pena mieux placé pour expliquer ba collègue ba te poto bango moko na ba expliquer so ba kim pour nani te balo ba fika ilo ça donc na bikuta za en dehors de ça na bi que non avant de tout faire il faut chercher d'abord la stabilité être stable ça vaut plus que tout. Donc là aussi tu comprends bien bato ba kimi na poto ba mission ba kimi za no ba stable te yom de lobit parce que on dirait tout le monde qui na poto pendant en fin de pas na ye voilà donc c'est un peu ça ça ba raison d'abord ba kimi bon ba les malheurs des uns fait le bonheur des autres donc bon ba kimi et quoi d'après voir tout sous pour battre tout espace dans vie la vie est toujours compliqué donc et lesquels ont sauté. Quelques 2-3 dédicaces Jonathan pour toi. On a parce qu'en botte on a Edgar Nascimento hors du commun. Bi Sogio Zali Jonathan Windows toujours chic, élégant quoi. Ingénieur Sibos a dit l'homme en Dadi le Sando. La bosse était la présidente Jeanne Tone à Paris, Chango la perle noire, famille Wenzi Mobimba, Sarah Wenzi. Batoto Jonathan Wenzi abino ye vous comprenez que non le général a salé Moussala et là il se retrouve à Kati à Bagiré Boataki Bercy to bandi ba rappeler l'autre donc merci beaucoup merci beaucoup voilà donc nous continuons avec nos séries de interviews avec le musicien de Fally Ipupa. Encore une fois de plus nous souhaitons un très bon retour à Fally Ipupa avec tous ses poulets. Fally Ipupa qui a défendu la drapeau qui a défendu le Congo na Bercy et puis tout le monde peut mission na ba ça puis bon choqueuse moi et ça là qui vraiment bien pendant que ça fait au moins plus de 9 ans musique qui a Congo et beta sous na espace Schengen mais enfin Fally Ipupa a eu à réussir dans Kobeta na Paris de Sèvres Makitoko Makassi et merci beaucoup na bato sur bazola na biso merci na Paul Venture Montomoko trop bien depuis Bounes Dada Maingi Dimanvier merci infiniment à Valo Pindi merci du sousou na Vienanga na CP vraiment merci aussi na Gédéon Loao lui c'est Gédéon Loao qui est derrière la caméra azali kokima toujours pour na kozoba information na bino pour na kozola bino ba information ba artiste na bino tongaki toyeba pourquoi les autres ne sont pas revenir au pays. Pourquoi 5 personnes Bakimi? Il s'agissait de Guélor, Boussole, il y a aussi Kabouya qui ne plus, il y a Billy Santé, il y a Kustomopi, oui. Il y a aussi Golé Solo qui n'est pas rentré. Donc, tout ça, là, il faut y avoir et les musiciens vont mieux placer à Bisabiso parce que Bango va être ensemble dans Bango. Et Boyo qui va proposer des pessi concernant les musiciens dans Bango que donc le chemin continue et c'est le message que nous pouvons retenir là que non, tout c'est la Fally Ipupa le 13 septembre dans Shark Club dans Shark Club Fally Ipupa le 13 décembre on livrer un grand concert où il y a mélomane aye belé baya kotala ye y a vraiment que savourer la bonne musique baya koyoka ba cri oyo et betamina Bercy Fally Ipupa bengisi ba tout le 13 septembre dans Shark Club au monde abina ba star na bino et belé donc tout ça likaka effort ya koya ko participer dans la première répétition. Il y a Fally Ipupa na ba poulet na ye puis aussi si musala na biso to komo kiné là je remercie infiniment toutes les personnes merci à mon réalisateur Jordan Panzou merci à Gédéon Loao merci à mon ami et frère l'homme de Matraza Yannick Loboya Yannick merci à Freddy Chimouna Pote merci à Belmoulumba certains Manek vous êtes tellement nombreux vraiment en beauté et continuez toujours à me suivre sur Nouvelle Tendance Télévision la série continue au revoir à la prochaine bye bye. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote kopo la nango, zote kopi mabakusu, zote kozonga ma belle, loko pamba.
nsima ya pamba oyo bateyaka ye utaka epa ya mokili salela tango tango yoza na bomo ye linga yosalela ye o tango yoza na bomo ye linga yosalela ye o kufeza ya solo bunga yebeti na tempelo tango yifweni ya ya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe ya digo solo pani ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo koalikati yesu masia salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe ya miluzolo pani mboka na mboka tozoyoka basango butuna mo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha Maranatha kolo akoya Maranatha Maranatha kolo akoya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amani mame amani mame amani mame kedika fumwe ya miluzolo pani mujambu jenki fetivanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo mboyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusakidila mfuweyo yandikele luzo